Et après tout le monde s'est laissé tourner à Kassende, à qui déposer lettre à démission. Biso population, yo Congolais, jeunes Congolais. On trouvait rigueur et chef de l'État n'engenini. Bon, biloko to lembi yango to lembi to comprendre politique na biso au juste to ke nango wapi pe avenir mboko to ke nango wapi na bato biso tindara ba diriger biso. Ndeko to na kanda fort to mona bato FCC ba ko sala na biso ba mona biso ko la ba nyama na bango. C'est parce que Asa Moutoumou a travaillé pour un individu, c'est pas pour la nation. Tu as la blague, tu as la bêtise, tu as la bêtise, à quoi ça na biso, à quoi ta biso dans cela na ye. Yé aibika yémé, bango donc yémé. Tu as évité ce qui va signer pacte ni na ba yémé yoana, tu es baraté. Bango to aussi na bango. Tu as na miso ko imiter signaté peut écrire à mon konjamboka, c'est une infraction très grave. Na ignorer tisiko, na yébete yémé zanani, fallait expliquer yémé zanani mais tinde ba sala na mboka na biso. Mais cette fois-ci nous disons non et non. Ba ko sala juste sauter. Ce type là c'est un malheureux pour l'instant. Les types en nani. Yémé yoana nani kasi. Bon, na yébite ko appelle Kabila. Oh. Peuple congolais nyo ça telemi. To na poste mo ba étranger na ko sala na biso mboka na biso te. Fati Adam Konjamboko yo père azo gouverner biso pas azo régner. En tout cas décision ya Fati Béton. Ils ont décidé un irresponsable. Population zo boya ye, to zo boya ye to lingiete. To ya organiser ba to lingiete azaki depuis 2006. Il meurt dans l'obligation de mon en sauter face na ngai. Donc na fils za mtu FCC sala pour na mona bango ba ko bimse do bien té. Ti mo ki de kufa. Bon, Fati Béton yebiki pepe to linga coalition wana té. Yango la seli bango ndengo wana. Po ba to na dirige biso pendant 18 ans. Ba bimse biso ka ba bobar na nyoso ba bimse le plaisir biso te nyoso ça biso ka passe en motema. Donc bato FCC ba maniaco dépressif. Donc ba aliéné mental. Ce type là pendant 2006. Donc c'est un produit qu'on préparait. Maintenant on peut ba bimse ka ba forme wana. Comment on a malonda wana c'est là ba déclaration to yoka ki non azan religion kimbangiste mais bango ba wangani ba ebiete. Moi j'aime nicho nyoso ba koloba to na bango mayele. Donc et ça ba bêtise. Et puis le chef de l'État n'a pouvoir discrétionnaire à Zanango. Le droit de veto à Zanango arrondima type wana zalaté. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. congodialogue.com. www Congo Masolo Congo Solo là.com. Kitoko. Bobby Ronaldinho le King is back. Bolandaka mingi. Congo Dialogue. Francine Ngembe mission. www.congodialogue. En fait, ça fait si mbote mingi biska bozali, mbote mingi na nebo zotala biso. Merci na nebo za toujours ko s'abonner, ko partager mes missions. To kritika na terrain na sarabino. Kashine na ngai ne longi, micro na ngai na maboko, ngape makolo na balabala, pour na ko servir bino toujours, pour na ko lobela toujours ndenge ni mboka eza ko tambola. Et enfin, c'est tout ndaka Sende a démissionné. Pourquoi a démissionné? Parce que moko se rendre compte que il a cité le nom de Yemei pendant que Yemei n'a plus le pouvoir, pendant que Yemei n'a plus la même mise sur la politique ya mboka oyo. To kitso so na population, papa mbote bon ba pekisipe mbote maboko to za kabina moni na kashinete ba circonstance ka menazana hango. Ah d'accord. Yemei abenga ki ba ministre na ye alobi na bango oyo na bango. Et après tout le monde s'est laissé tourner à Kassende, à qui on déposé lettre à démission et pas à premier ministre. Biso population, yo Congolais, jeunes Congolais. On trouvait rigueur et chef de l'État n'engenini. Et puis décision il y a s'est laissé tourner à Kassende n'engeni. Merci pour la parole. Au moment biloko biso to fustiger peut déplorer na mboka biso ba comportement ba tunda ka Sénat. Mon président mukano azui pona tunda ka Sénat. Na beti pena maboko. Bo ba biloko to lembi yango to lembi to comprendre politique na biso au juste to ke nango wapi pe avenir mboko to ke nango wapi na bato biso tindara ba diriger biso. Ba biloko bato baso binsa minoko na bango mutu aza censé ya ko lakisa exemple. Dans le monde entier, voici ou voilà les dirigeants du Congo. Mais
azobisa biso babiloko mo batolobaka na bakouloir kote omelaka bachanvre kote omelaka balotoko balangage wana bane bakote wana kote bafar west mais mutu moko olati costume cravate comme un ministre mpe na Trump ya vice premier ministre tala ne bavaloriser pas chef de l'état mais ye aoyeba eloko wana te c'est parce que aza mutu moko a travaillé pour un individu c'est pas pour la nation pe atiki ne nyonso na compétence nyonso abwaki yango na mai puisque ye ayebi kaka ye mei bango donc ye mei toyebi te soki basigna pacte nini na baye mei wana toyebaka te. Est-ce qu'à l'heure actuelle un ministre oza dirigé par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo bino obengaka ye béton akoki kosala recours et pas un certain individu un certain civil comme toi et moi pour la couverture na ye nde tomonaki Célestin Tounara Sende asalaki est-ce que c'est faisable na mboko? Je ne crois pas puisque yeme wana si on peut ignorer yeme sans vous mentir na nenga na se comporter na nenga pe na lobelaka yeme wana na se gêner pona lobango po etchanga kanda pona lobela yeme na ignorer ti siko na yebete yeme za nani fallait expliquer yeme za nani mais to yeba to bado lobana biso soki autorité morale mais na limité yeme wana za na capacité wana pour mon ami donc il y a un malheureux bango de baye baraté ce type là c'est un malheureux pour l'instant les types on nani yeme wana nani kasi bon na ebité ko appelle Kabila oh ko appelle Kabila bon Kanambe o ba Kanambe te baba Kabange Kabange ko appelle mais bala na ignorance Fati Adam Konja mboko yo père azo gouverner biso pa azo régner bangonde ba se troubler na bango yeme ya kosaka bango na ebité ese yeme ngo parce que mambomba sala yeme mtatinda bango ezana na ba propre estime na bango te po musu ba sa po na plaire na muto peut-être pesa mo million peut-être eza bongo mais ngana ni matin ma musu ba mo bo ngana ko de donner na pe Kanambe na ko de donner na ngai Kanambe te Kabange pardon Kabange on comprend na ko de donner na ngai payer po ma mususu nga ni matin pe ba réflexion pe ya comment na ba niveau en par rapport na beta machine façon gouverner les biso na façon même les biso na ndimiti ya comment na ba bulu wana po ba mususu ba ngaba mise danger mais ngai façon gouverner mboka na mona ka danger te la danger te na façon gouverner mboka na mona ka danger te po muto ba biloko ba projetaka soki ya bando projeter ningo na mboka ngeko makao boy na seni bata FCC ba imposer mutu na bango Ronsard Malonda Ngimbi ba imposer balobi kaka ye est-ce que population vous êtes d'accord na yo tika na biso journaliste imer na l'observation de mon angazo de face na ngai et le ba indignation moko boye par rapport à tout ce que FCC fait on comprend donc na affiche za mutu FCC ça la pour na mona bango ba ko tiko bimse lo bien te ti mo ki de kufa on comprend to bossa na ngote pour ba to na dirige biso pendant 18 ans ba bimisa biso ka ba bobar na nyoso ba bimisa e plaisir biso te nyoso e ça biso ka passe na motema donné peut soki za conglomérat ba tout mo ba ça censé on ça biso ka ma beti mokili ekufa mais Congo peut nzambe asungi biso pour l'instant on ça Malonda na ba ventir na tina nini po to yebi muto bango na pesa wuti po na 2006 azala wana ce type là banda 2006 donc c'est un produit qu'on préparait maintenant on peut ba bimisa ka ba forme wana soit Outa, non, il a travaillé avec Nani Malouman, le pauvre Malouman, qui est son âme dépose en paix, Maga Sabiso Mabé. On comprend? Vous avez une forme, Malonda Basuli, pas forme Basulinanga. Forme, on a pas marqué, on a Basulinanga, on va Basulier. Donc, pour dire que, Yépé, Azara assassin Abisso. Yékouta Bika, tu as un impérium. Tu as un tabangotti na souka. Tu as un impérium. Mais l'impérium, on a pas ça qui est rare. Impérium, ils ont pas Abisso. À l'époque, il y a un impérium, il y a un passage Nyons. Moi, je dis, Nyons, c'est Baroloba, tout ça, on m'a yélé. Peba, tu comme c'est l'homme où tu as la volonté de Bangote, Nyons, tu as Nyengi, c'est un Congo. Malonda, c'est un Congo. C'est un Congo. Moi, je suis le Manzangou, Mundi, Bouffoué, Mundi, Molonda, de Konangaï. C'est un enfant de Manzangou, je le connais, ce monsieur. Vous comprenez? Il y a des témoignages, il y a des gens qui le connaissent, c'est un monsieur qu'on connaît ici. C'est Ando qui n'a pas de samate. Bino ba Nekongo, ba Nekongo, ba wana. Botika ba biloko ba Nekongo. Mboka ezokende ba ndoki moko boy. Ba to ba tika mboka miso ba étranger, ba pesa ngo ba so ba majorité mo ba donde la biloko ba za ba rwanda mboko. To ndime loko wana te. Merci beaucoup. Na moni ba kanda penezo mata. Kanda ne cité donc. Kanda wezo la sama le 9. Le 9 tozana ba ba pour Malonda wana. Oh. Tu vas répéter. Mono mundi bungina.
donc malonda wana comme on appelle na famille na ba malonda mibale ba mama leki na ba komba malonda mono mungi mundi bungi na donc mfati ku fofela mpe ndi bungi na vuvu donc ka black ko malonda ki kuzolele ko mpanya muna nkongo mais ngeki ndoki kina yaku attention mukongo to moni bakande komo mata awa ndeko mbote papa santé bien oui santé à madame tout mona bilo nyonso bilo nyako kanga eza par rapport à nini moto linga qui a démissionné population bolinga qui a démissionné kanda ni population za nango lisusu ndeko toza kanda fort tomona bato FCC ba ko sala na biso ba mona biso ko na banyama na bango to comprendre ba votama bango kutu ndenge nini tomo ba be mina ko ngo be mina to mo numéro na été ba vota na liste nini azali numéro combien ba bisa biso d'abord azali numéro combien ba ko auton na parlement ba bisa biso la majorité parlementaire na vota bango toza na black te toza na bêtise te muto wana ba bêtise awa po sala na biso akuta biso na nzela na ye toza ba aventure te tune ya sénateur mi ayebisa biso ke yeme mais yeme ko bengisa ye ko sena conseil des ministres ay comme sous-ministre on sera na biso fort mususu pe atelema bon on ne peut pas nous imposer on ne peut pas nous intimider Chadar ayebisa biso bon on ne peut pas nous intimider mais bango ba na pouvoir maintenant on va intimider bango on ne veut pas la dictature, on ne veut pas la dictature, on va pas le pouvoir. On commence à passer à c'est déjà fait na bango. Bango aussi na bango. Totalement na miso tinde ba sara na mboka na biso. Mais cette fois-ci nous disons non et non. On sera ici souté. Tout ça déjà éveillé, ata mutu on sera na biso ici souté. Peuple congolais nyo ça telemi. Tout ça na poste ba étranger ba ko sara na biso mboka na biso té. Ça va béla ba ko na biso to redéfendre jusqu'à la dernière minute. Dans ça besoin pena niveau ya kanda oza population za nango mona ntiba mona pena niveau ya kanda siko ninga tuna motuna moko malonda Ronsard Malonda Ngimbi aza choix ya population to choix ya FCC la requête makasi nde onanga pendant temps nazomona ba kati ya parlement baza côté lemba FCC mais bino bolobi ke population mais population zo boya ye to zo boya ye to lingiete to ya organiser ba to lingiete azaki depuis 2006 2011 na 2018 azaka mais bato sous bazate c'est ka bango bato na poste mo na ta mutu moko o ya participer ki na élection depuis 2006 na 2018 na ba élection te ba pone la biso bato asika au contraire toi na poste d'abord ya réforme ya institution wana toi na poste vraiment ya réforme toi na poste surtout que des ordres de gauche à droite de tout monde na 2006 2011 na 2018 non toi na poste ya bloc ante cette fois-ci to do senga na mukonja mboka a s'impliquer na makambo wana ba réformer institution wana biso to akota la institution wana makasi to ndima te cette fois-ci ba la biso mutu moko boye to lingete to lingi malonga te qui peut vous qui to lingete vraiment to lingete pendant le 9 population ils ont réfléchi ndenge nini pour la journée le 9 juillet bon mukolo wana ozana biso nzela okomona pena okomona pena to ebisaka bango moni parler wana o bazwaka otage bandaka ba biso parler du peuple nous verrons maintenant là-bas ils verront maintenant le peuple dans ce siège là to saka te to kende mukolo wana to sa marche ya kafu ba congolais nyonso ba province nyonso biso to telema po to telema banguna wana bana posa ba sa susu ma majorité na bango artificielle wana ba posa sa to lingi yango lisusu te cette fois-ci to lingi mutu nyonso na manandenge sengeli biso to mona ke certainement ba votaki te to lingi lisusu te to koza na nzela mukolo wana oya komeka mukolo wana komona kanda na biso vraiment kana na biso wana population c'est s'agit à recouvre to ndima to kufa wa nous avertissons la batu nyonso ba service nyonso to kozala wana to lingi to mona komo ya mutu ante mon frère mais kaka mutu moko wana assemblée nationale mais bazaka moko te mais pourquoi bakena ngo pressé mais bazala ki 4 ba ko ici bango batikali 2 wana élection salami 6 contre 2 soko lingina beto masolo wana ndenge bandi na ndeba comme niveau wana okamo Aucun makas. Et d'ailleurs, moi, quant à moi, na mon atira bande on a bisto bien la salle en Zambie et on se comme qu'on fait bisto bande reboudé bango quelque part. Qu'est-ce qui a fait que Bino Banda qui 26 Bokiti 6 personnes. Maintenant, bah toi autre ici balongo pour la nine. Batika la kidé. Mais tout le monde existe qui mangue ça quand même to yebiete biso te ko batia consulter biso te to ka ko to wa buku ta isna ba musulman wana bazo kanate bango na bazo kanate mais siko mutu wana ba vota ke pa banane to yebi déjà que ba mbongo etambola ba $25,000 soit disant des bazo ko bango na ba dip to biso to za au courant mais on ne veut pas ce genre la to lingité to na pas to comme il faut on de onanga 60 ans
depuis toujours indépendance tout le monde indépendance en côté mon frère toujours nyoko makaka vie ezaka moko wana to pene kaka mais to ni makaka ba kena biso sa swana cette fois-ci nous sommes déterminés on ne veut pas ces gens-là to lingi bangote to zana poste élection conforme na mbeko ya mboka et puis mutu nyonso ba voter to monke mutu ba voter que normalement oh certainement abimi président ou abimi député mais pas makambo ya économie to lingi ba te mwana monoko na biso te. Merci ndeko. Merci papa. Rémi mayele kaka zinga mayele zinga moi photo moi ni sala vraiment bien té surtout en pleine émission de veut dire veille pena sur yango papa to moni on a cachiné tout le monde a cachiné zo la sapenza que mibeko ya mboka ozako respecter yango bonne santé. Oui, santé za calme ka banjala bata SS bayeli biso na complicité na ya Hippolyte Kanambe. Inani? Hippolyte Kanambe mazana ina mboka. Kabila. Ah. Mais papa, yo lo bata FCC bayeli biso banzala mais kasi bata FCC ba lukisi pe bonheur. Bato FCC va proposer biso Ronsard Malonda Ngimbi pour na remplacer Corneille Nanga et puis va voter EP déjà. Ezala Ronsard Malonda, ezala Corneille Nanga, ezala Ngoy Molunda, ezala nani Abe Malomalo, ce sont les sources de même climage. Oh. Donc lingi bango te ata mukolo mokote. Bon ça le sol likamugo ya mala muteka na mboko yo. Donc Tunda Yakasende a démissionné à Tigila Tane a démission. Population, comment vous avez trouvé Actuana Oya Sali et puis rigueur du chef de l'État? Bon, d'abord, Topé Salongo Niamengi pour Fachi Beto, Ozali chef de l'État, président de la République démocratique du Congo, pour la rigueur à tenir contre Tunda Kasenda. Tunda Kasenda sera démissionné, ils allaient pour ma benne Oya Salaki. Pour imiter, signature peut écrire à mon Konjamboka, c'est une infraction très grave. Alors, pendant l'acte Oya Posaki, il fallait répondre à la justice. Répondre à la justice, c'est quoi l'article de démission? Est-ce que vous avez été population qui a fait justice à Tchaïma Boko, à qui ne peut que c'est ça 20 ans, il y a détournement et consort? Même plus de 20 ans. Même plus de 20 ans. Ah, merci papa. Papa Souene Zali a Kendekuna a ça plus de 20 ans. Papa, bonjour. Bonjour. Sentez bien. Plutôt. Joseph Kabila, on dirait a rejeté votre FCC hein, parce que a bien ici ministre à lobby, on a monté répondre na appel na yé. Au état makambu ya ndenge mboka za ko tambola. Est-ce que monte que décision on est à Joseph Kabila? A lâché Batunaye, entre autres, tout le monde tourne à Kassende à démissionner. N'est bien moté. Oui, bien moté. N'est bien moté. Oui, bien tourne à Kassende à démissionner. N'est bien tourne à Kassende à démissionner, mais comme vous t'engagez dans les membres. Comme banan. Oh, vous t'engagez. N'attends comme banan. Vous m'auriez bien, là, moi, le bon côté. Vous avez un problème avec Joseph Kabila? Tu n'as pas évité, non, mon sous. FCC Namboka Oyo, on dirait ça qu'on a même mise partout, hein, parce que tout le monde a aussi imposé le Ronsard Malonda comme président SNI. FCC, Fonds de commerce du Congo. Nani? Fonds de commerce du Congo. Oh, wana ni? Ah, il y a un le bien, moi. Donc, les commerçants banakati. Ah, il y a un le bien. FCC c'est la plateforme à Kabila. Bon. Bon, n'est pas bangoté. Bango banan. Oh, t'as un combo là. Ah. Ouais. Vous avez un problème nini na bato FCC na bana Kabila. Na problème na bangoté. Mais bango ba na problème na biso. Bino banan. Ba congolais. Ba sali nini? Bango pe ba congolais. Bon, na évité hein. C'est ça. Décision chef de l'État a eu Fachi Béton, au niveau de Fachi Béton, décision a eu rigueur à mettre en place pour instruire na ministre de la Justice. C'est le secteur de la Kassende a démissionné étant que ministre de la Justice par rapport à l'abus na axe Oya Salaki. Yo a trouvé décision chef de l'État n'engini.
En tout cas, décision ya Fati Béton. Ils ont décision moko ya irresponsable. Yango ti mamone sona main. Yango moni pe ni mamezo kinde. Mais tant atindi Célestin tout nakasende a démissionné monte que a chepe coalition na bango FCC na cash en danger. Bon, Fati Béton yebiki pepe to nga coalition wana ti. Yango na seli bango ndengo wana. Merci papa. Merci beaucoup. Mais niveau kando za nango to ebite so eza dit à quoi? Bon, ils étaient congolais nyonso ndenge zala. Yema makambo mabele. Ndanga iti makambo mabele ne singine ngwana. Donc yobela Kabila oyebi ete. Ah, papa. Tout le monde musu na solo na yo. Kasi yango na tunyote, bon moto a remplacé moto Félix Tshisekedi a remplacé oyebi ete. Ah, moto Félix a remplacé. Bon, tout le monde musu na oloba. Awa ekomi makambo ekomi awa ekomi pena pasi papa mbote makasi santé malamu moi malamu nangola nzambe kaka moi malamu su ndenge mboka se komi déjà kotambola bien Fati Béton déjà du makambo nyonso ame moi malamu susu ndenge nini makambo lobi nayebi te soki na oloba nini mboka ekotambola bien mais nayebi te tandis que toza na bato oyo ba médecin oyo babengaka ba maniaco-dépressif. Ah, pardon? Maniaco-dépressif. On est laxini. Batumi tout ezo sala bien te. Donc bato a FCC, ba maniaco-dépressif. Donc ba liéné mental. On a bata FCC. Oui, bato a FCC. Basalini. Mais pour nangai mambazo sala donc dazo qualifier ngo donc on dirait ça c'est de l'imbécilité politique. Là, c'est trop fort. Comment, dans notre pays où tu as parlé l'état de droit, il faut interpréter l'état de droit. Le pouvoir qui arrête le pouvoir. La séparation du pouvoir que Montesquieu a parlé dans son ouvrage. Le pouvoir judiciaire a son autonomie de la collaboration d'autres pouvoirs, son autonomie de la coopération d'autres pouvoirs. Comment Bazo Zouaba pensait va violer la constitution d'abord Minakou là. Je ne sais pas si Minakou a osé à ça l'explosion juridisme. Tandis que l'article 149 est précis éclairé par rapport il y a administration, il y a pouvoir judiciaire, il y a coiffé, le Conseil supérieur magistratique, c'est là où on sanctionne. Des mesures restrictives reviennent au niveau du Conseil supérieur magistratique. Et puis que dit la loi, l'article 219, mettons que même ceux qui violent la Constitution pendant la période d'état d'urgence. Est-ce qu'il faut ça la révision ou bien modification de la Constitution? Tout dans l'article 220. Donc il y a une nomenclature de l'article tout ça, ezali yeme ina bango donc na benga donc yeme na la carnaval à sorcière. Oui bien ça nani? Nani susuana. Mais oyo wa selongo wa tilapia na bazo finga wala. Comment Moutaza, ceux qui ont dit qu'il a bien na kati ya ba juridisme ya ba institution. Hein? Comment on est mouton? Na lobby congolais yebi oyo ba benga tilapia. Yende carnaval la sorcière. Na entamwe mwamba na ebité ça c'est de la honte. Il y a gérance ya ba pouvoir judiciaire na ba institution plutôt ya mboka. Un criminel wala tamwe mwamba zo gérer sénat na to c'est la nini. Chambre de Toebi Sénézali, chambre yaba sage. Mais ce sont des chambres de voleurs. Kimbout aussi devait répondre à la fena. Bango tout bakima commence lié yaba refuge yaba voleur. Yaba maniaco-dépressif. Les gens qui ne raisonnent pas. Mais le FCC bazui Ronsard Malonda Ngimbi baché wana comme président ya Seni a remplacé Corneille Nanga. Au trouver décision wana ezamabe mais pour trouver ngo ezanango bien. Bon. Na habité elo ni na répondre na citation wana. Mais wana ezali clique yaba so tel même Ronsard wana. Malonda na assez longi ya bato balinga corruption makasi tala face na ye so tanga longi na oyebi ke oyo aza prêt bato balinga corruption so tai ba mula ye mona Kabila
Mais au salani ne oluka intérêt na bango, il faut oluka muto aleki kabila mulai. Donc et ça va bêtise. Et puis le chef de l'État n'a pouvoir discrétionnaire zanango. Le droit de veto zanango arondima type wana zalate. Et pas nanga vraiment na contester ngo soki ya ye za pour ça sous ba oyo nanga wana sali parce que baza na même famille. To linga ngote. Alors na ebité réponse na pesa pour na type wana za soki ndego ya kabila passe kabila ta baza mulai moko. Est-ce que ozo soutenir journée à le 9 oyo population balobi ba kitana terrain pour na contester par rapport à la décision na yo tant que congolais ozo soutenir ngo nazo soutenir ngo makasi mais nazo senga nde catholique balanda biso te so na moni o bato sango moko bimi pe na ba marche na bambe mabanga donc nous avons ça qui tozo soutenir maintenant ba mabanga pour na bamba ba sango na l'église catholique voilà ba sango ba salini sango na mboyi ko commenter makasi yo bi mamo ba sango so mbo rezo voler te bato na église catholique ba responsable na église catholique ba bêtise na bango bazo sala baza na ba eni ya tribalisme fandi na bango na kati bango nde baza mieux ya kopesa notion mo ya bomoko to sala uni ya on a bi nazali pour marche ko salama biso tungamo na za mutali boso donc to sala donc pour contester l'organisation mate faut respecter l'article 64 de la constitution. Attends, tous en état d'urgence, mais tous en bas mesures exceptionnelles, biso tout aux alibans to tiano, soto la lisi bo ma moyebe. Ce qui to la lisi bo makambe ko beba population ba lobi ba rola la te bango pe makolo inde pona okende côté le mela proposition il y a FCC Kocha Ronsard Malonda Ngimbi comme président il y a Seni a remplacé Mwana Mboka Corneille Nanga papa il faut soutenir dossier il y a le 9 ya soutenir en hauteur. Banda bakota eloko bango basaka te 18h passe na passe sotina bangoni basonga kaka tete tobona biso basi bakote na moto bakocha wana na seplaka nete bo bacha mo ba net bia auta libana mbaka kota ma yete tolinga biso yete na suika kana. Mais dis-moi, c'est tout le cas c'est démissionné. On a quand même décision en chef de l'État au soutenir. On est bien, les gars démissionner. Quand c'est ma belle, il faut appliquer la loi. Quand on a souffert, bon, il va zoomer, il va immeuble, bon, on biso. 18 ans souffrance, banda baya affidé, banda baya passe na passe. Quand on fait un maraîcher, oh bah c'est maraîcher tu as ça bien, bon, bon, le bassin. Ben capable, ça faut que je me pas démissionner, bon, tout. Na ceux qui vont. Balobi, vous êtes incapable, ça vous quitter, vous démissionner, on est la population. Ndeko, on a une moi jeune moko. Ouais, parce que Ronsa, pour ça papa, parce que Ronsa Malonda a jeune le quoi biso. Comment on a na Seni, a dirigé Seni ou Simbi démocratie en Mboka. Aux hommes on a été que ça et c'est remis pour na biso ba jeune. Pour na ngana zomo na buzo ba mingi. Buzo ba toi c'est buzo ba mingi. Parce que comme on a Rosa Malonda wana c'est là ba déclaration to yoka ki non azan religion kimbangiste mais bango ba ngani ba ebiete donc ça ba plan moko FC ça zo luka akota partout hein donc ba blo musu ba luka ba kota donc ba ko kate ba bité to yaka na seni no to meka hein donc ngama mwana e pe sanga kanda comprendre tout le régime banni depuis 2001-2018. Donc, ça régime mais biso ndeti biso na jeune comprendre. Mais na jeune bato be ba molanga ke jeune azoya esika mo papa bazali ba muluko. OK, zo porter connaissance ba mo fa biso to yeba. Mais to bene ko yeba ngote. To yika ba staff, buzo ba chéri mais to mo comprendre makamuke, to kuma mangi na ba loyege mo boy. Mutora minako. Comprendre. Donc, on habite bato na so ba sala mamna ko habite to meka ke ne to habite. On débat trop baby constitution té ndeka batoloba article 149 article 82 article 152 aux autres déterminés bato ba participer na conseil suprême ya magistrature est-ce que batanga ministre de justice wana parce que bango makamuni no bazoluka article 219 que ba ko jamais ko sala modification d'état d'urgence est-ce que bango makamu wana ba yebi yango to bosango nako on comprend été donc parlement parce que diriger le parlement na ndinga maputa. OK, parlement et ça institution oyo esimi mboka pour na bon fonctionnement ya mboka. On so comprendre bango te bata FCC. Tundaka sende. Donc ida mamloko eza nzambe ne mutu otina bango bakona na berere wana. Comprendre? Eza kwa nzambe azo simba wana berere wana. To ba yitoko simba bino te kaka bango moko na berere na bango. Comprendre? Il geste des faux.
comprendre yeme te nabengaki yeme bisinga ke non eloko ezate ko démissionner to ko tia loboko état de droit comprendre to boyi ba le bao président de la République alobaki bien je vais pas fouiller dans le passé mais c'était pas la justice quand même comprendre côté wana intelligence c'est ça like tellement bango bazaka ba bête ba bi eloko te na mitu na bango yango wana bazoluka na bakanel nyonso yeme soki yeme azalaka toujours mokonzi na mboka oyo mais bakotaki jour wana parlement bavotaki loi minako soki yeme azalaka yeme yango batangaki kombo yeme eza Shadari to parce que Shadari nem taza secrétaire exécutif secrétaire permanent ya PPRD eza Shadari aza mutaliboma nga kolanda Shadari te eza Shadari te tout le bien Hippolyte Kaname na mboko azanani comme si babenga comme si Kabila habité Kabila kabangi comme si Zaï Shadari eza liboma suna ndenge Shadari eza bato mwa ba raisonnera te maza professeur quand même bon habité bato atangisa soki atangisa bango nini soki atana mituna bango nini ba Shadari baza exemple à suivre te na mboka o vraiment donc c'est un peu ça. Merci to komi na suka ndeka kana ensaki bino makolo toujours na balabala micro na maboko cash na elongi nazongisi cash na ngapo na kolaksa bino ka to komi na suka na eko sala musala oyo botindaki ngai video baki ne sur tete appelez-moi désormais le simple journaliste bisinga non le simple journaliste qui ta na balabala zwana nous avis à population par rapport ya Ronsard Malonda par rapport ya démission ya Célestin Tundaka sene na salka musane botindaki ngai na 5 minutes merci mingi na ndenge bozo continuer toujours ko s'abonner merci ndenge bozo continuer toujours ko komela ngai ba remarque na bino ba suggestion na bino ezo sala ngai vraiment malamu na kozala wana pona ko respecter scrupuleusement ba remarque na bino na continuer toujours ko respecter yango parce que bino nde ba continuer ngai nga naza mwana mosala na bino je suis un simple travailleur et pas une bino population donc botika la malamu tokutani mbala me permettre ngai na lobata 2 personnes merci parce que bato sala bien moko quelques jours passés awa merci mingi na Francine Ngembe et si vous allez petit ba gros bisous merci mingi pona acte moto ça kala mingi ta sali ngai vraiment vrai bien venir vendira na mon téléphone plus 243 89 75 72 191 téléphone est sonné na la boé numéro mo ya France na yamba boé Francine Ngembe veut dire le cas na western et ça nous appelle bien merci mingi na Armel Lourd veut dire moto à respecter scrupuleusement ma promesse na a lobby à kokisi à lobby les sous donc veut dire merci mingi na peska bino mbalembo te parce que bozo mériter yango tokuta mbala sima au revoir abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com.